Voilà. Bonjour, bonsoir, Balandino, soit des shows d'Enar TV. Merci, Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tout partagé le sous ensemble. Kakande te so la ranabino, papa, maman, Simba, Nabokebi. Kakande ozomo na image wana ndenge to che liboso ya écran na yo, to pe liboso ya téléphone na yo, ça dépend ya esika yo zolandela biso. Tata mwasi ndoki, c'est-à-dire maman oyo atumbi mwana na pétrole likolo ya 50 francs congolais. Image oki kozala ya kala ou pas. O biso to ngto lobela na kati za acte. Image oki kozala daté ou pas. Eloko biso to yekoloba na kati le plus important to yeko condamner acte o eza na kati ya vidéo oyo. Ya mutema mabe na bana baninga. Mais avant na pesa o ba détail to landana no vidéo oyo kandenge nini mama zoloba pe atumbi mwana pona nini tolanda. Comment on a Rachel. Tomonio na ba moto boy na nzoto. Likambozani. Batino ke suma petrol. Nana tino ke suma petrol. Tata mwasi na yo. Tata mwasi ndeko papa na yo. Nde atindaki okende ko somba petrol. Siko pona ni atumbi o moto. Pour les 50 francs. 50 francs congolais. Hein? T'as 50 francs va somber la mikate. Dollars de mes congolais. Yango liaki. Yango de fazik so moto boy. Oko ko expliquer ça diction na ndeni. Maya moto bien ndeni. Asopelo pétrole. Mais pétrole zik ça aboité. Hein? Donc tant que pétrole tu so le mettre. Nande ngo ziki boy. Ah, maman kombo nani? Hein? Adèle. Maman ze colonie. Ozayi muluba. Mama oh mwana to mwana ziki ya mwana nayo. Mwana nayo. Aziki ndeni. Nana ziki eh? Yo moko. Hein? Mwana aiba kama shaka. Mwana so. Na ebisenga bi enoko ezanga yo. Na kozikisa na pesi toli ndesi ko lelo moni eloko ngono kati na yango zikisa yango eloko ngoni neza kati na yi donc ça na comprendre bien yo tumbino mwana te mo tumbilo kutana ko yibeza kati na yi ya solo na ondimi pe mama yo bota obota ete bana na yo oyo boti basalo mabete ba yiba biloko na nzungu te otumba bango so pona nini mwana ndeko no tumbiye obi o seleza ko bomomo papa ligi awa tozaka commune monga fula na commune monga fula toye to kutilika mba pasi mama oyo atumbi mwana likola 50 francs yoko ba mpo likambo. Tout d'abord, Ngai en tant que préposé de l'état civil, donc toujours une protection de l'enfant. Loi est condamnée, il fallait pour protéger Bang. Actuellement, maman a salé. Vraiment, maman a salé satanique. Donc, pour aller bien que moi, Oyo, Tata Zate, Maman Zate, il faut tomber le coup de Tumbali Kayab. Alors, pour moi, actuellement, maman a salé, justice, elle en a pesé en gros très bien, mais bon, mieux déjà. Conseil pour tout ça pour tout te ba maman modèle yo ko zwa bango ko tia bango ne sikwe sengeli pour bomba bango parce que maman yo na ajo asali asa même na mutema te tondimi ko tout te ka sa mwana ndeko na ye mais même kata ko mwana ndeko na ye akoy ko sane modèle wana c'est vraiment ça la tout te ya zikisi mwana ko la 50 francs ba kata ye yango ba pesa ye alia parce que ça qui na posa na mu do ya na posa ya musuni wana ça qui na posa musuni mais maman butu asoko te yango nda sala yango na mo. Voilà, loko ana butu azai kokoka te
yango asaleli yango na moi point d'interrogation elo ni biso tokobakisa na suka yaya keba na bakanda mususu eki kosaliso acte moko boye oza ndoki te me babeleli yo ndoki na bandeli ya koloba kanda mususu ifo kokeba oza ndoki te bakobelelo ndoki baokango ndoki eloko mama asali eza vraiment regrettable mwana pendo ozwi pétrole obwakeli ye na nzoto ozwi allumette tsa opelisi apeli moto baye koloba to mpe toye koloba mpo mwana akufi te c'est une chance ebongo soki akufaka engai ezala ya koloba nde tooloba te parce que mwana aza na bomoi c'est-à-dire mama biloko aboye mpo osala yango ka nde balobi na baimage ifo ozala kaka ndoki yaya ifo ozala kaka ndoki pétrole osuki wana te ozwi mpenza allumette nde topelisaka mpo makala epela tsa ote na nzoto ya mwana apeli bu mais franchement mpo eza kaka mwana oyo ya boti te mpo mwana oyo oboti na ndimi tokoki etina baniveau wana nayebi te mitema mpe ekeseni mais chose grave mama lobi ndenge aza wana atumbi mwana te atumbi nde lokuta oyo eza na kati ya mwana lokuta kokosa eleki tro nde atumbi nde lokuta me atumbi mwana te oyebi bamama mosusu bana badefense akolobela mwana moninga otumbi boye esali propre te yango toye kolakisa bino yaya fo tokebaka ekozala mpe kanda me yo ebika apa na biso toblagaa te toute chose kindoki eloko moke kindoki voilà c'est-à-dire keba na bakanda mosusu yaya keba na baacte mosusu keba na maloba mosusu bakokanga yo ndoki oza ndoki te bakokango ndoki oza ndoki te epuis kokendo bwakela mwana pétrole na nzoto otumbie tolo ndenge wana epi aza mwana mwasi otumbie na quelle boule olingi lobi abala te to otumbie na boule ke lobi amelisa bana te po aza mwana mwasi akokola akozala mama siko yo tumbi tolo na ye ndenge wana na boule nini lobi abala te na boule nini ke lobi soki abali amelisa bana te yaya esali mawa pasi na soni ke bakozala motema mabe ya boye baya kobimiso na poasa obima tata mwasi ya ndoki tata mwasi ya ndoki yango tolingai toya kolakisa mpe bandeko oyo nyonso balandaka des shows de Nar TV nayebi mba mosusu yo si omonaki na WhatsApp omonaki na Facebook peut-être mais bato nyonso baza na vitesse wana te ya kokende omonaka baimage wana na bafacebook bawhatsapp bato mosusu baza na tante ya kokende navigue na bareseau nyonso mpona kotalaka baimage yango nga mpe na ye nango rapidement na balandi nyonso des shows de Nar TV tomeka kolobela image bien que image oki kozala ya kala ou pas mais eloko toye koloba eza acte oyo esalami na kati ya video makambo oyo mama asali nde toye kolobela voilà donc yaya tokebanaki motema mabe na bana baninga mpona oyo yo moko mwana na ndimi to kosala ye boye kotala tata mwasi tala face tata mwasi ana face a dragila elima ngando angwalima ya tata mwasi tala face ouais yaya faut faire attention ba face mususu pe so tali onka ko mona ke oh nchor ouais kotala pe mutu na elongi boko comprendre ba mo ke oh tata mwasi angwalima kotala ka tata mwasi o comprendre ke oh elima ngando voilà esali bien te image epesinga pasi komona mwana pende ya mukebo ndenge batelemi na etala age ya tata mwasi na mwana wana tala age ya mama ndenge atelemi na mwana oyo atumbi biloko asoni yaya baya kubelelo ndoki na biloko aboye biloko asoni tala tata mwasi tala na mwana voilà autre ngai tolo bango wana zala branché scotché cimenté sur des shows de Nar TV soko tangamba liboso n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows de Nar TV à la réalité. Le plus important est partager votre émission comme d'habitude. Keba na kimutema mabeba robengo ndoki yo zandoki te. Voilà le koto ngai tolo bango wana atumbi mwana pona 50 francs congolais. Yangonde ababoli mwana ka ande balobi ababoli lokola likayabu. Likolo ya 50 francs congolais atindaki mwana kendo somba pétrole. Mwana degrene mbongo tango ye na pétrole wana asopeli na nzoto atia allumette atumbi esali mawapas na sonia ya ifoza akando ki po sala biloko abwe. Donc voilà, merci beaucoup auto ngai tolo bango wana, partagez votre émission, aimez, commentez ko sala bien ezalaki abino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya pe sa réponse
Ciao, tokutane na ba émission suivante. Bye.